Bokoto, Bokoto, Bokoto. L'air est grave. L'air est grave, peuple congolais. L'air a sonné de la délivrance de notre pays bien-aimé, le Congo, les Zaïre. Ouais, peuple congolais, toye lisusu, toza na kati ya mobilisation. Toyebisa ki binoke biso toza wana ba sinzili ya peuple congolais. Awa na Bruxelles toza na ba événement ya provocation ya gouvernement o ya occupation o kande Chilombo aza koya awa koya ko représenter peuple congolais oyo ba vota ki été. Yango biso toye ko senge pa na bino peuple congolais. Makambo oyo eza makambo ya groupe moko te. Eza makambo ya parti politique moko te. Eza makambo ya mboka peuple congolais. Bana na biso tokotikela bango nini soki biso le totikeli bato lokola ba Chilombo wana baya ko représenter ka peuple congolais awa. Et pourtant boyeki beke Chilombo azali agent munene ya Kagame. Chilombo aza agent munene ya Museveni. Bandeko na biso ya Bruxelles, bandeko na biso ya Paris, bandeko na biso ya Londres, ya Allemagne, ya Hollande. Toza ko senge pa na bino bozwa conscience. Botala koma batu baza impayé mikolo nyonso oyo peuple congolais. Batu baza impayé. Mais botala koma mbongo ya ba contribuable lelo baza koya ko panza yango awa na Bruxelles ko futa ka bato ba 300 € pona ko kende ko yamba Chilombo. Botala combien de professeurs baza impayés. Ba médecins baza impayés. Vous avez commencé ces dernièrement, les médecins vont marcher qui faut pas foutre ba salaire na bango, parce que obligé ba beta bango. Mais bota la Chilombo na mwasi na ye na caméléon, ndenge toyebi sibino biso to na kati ya Belgique awa. Baza ko panza mbongo nyonso wana pona ko faire ko lakisa na ba mindele ke Chilombo aza populaire. 300 € boyebi eza combien de fonctionnaires salaire na bango. Mais lelo awa bazwi mbongo pona koya ko corrompre ba diaspori o ya Bruxelles na ya Londres na ya Paris pona koya koyamba Chilombo. Yango biso to senge pa na bino bato ndeko la biso boza conscient. Ba peuple congolais aza conscient. Peuple congolais oyo aebike ba votaki Martin Fayulu. Peuple congolais aebike baza kolinga ba organiser mboka na biso na sima Chilombo. Peuple congolais oyo ayebike baza ko boma bana mike na Kasai. Na Bandundu, na Équateur, na Congo, mobimba na Est ya Congo. Tozo senge pa na bino bandeko na biso, totiki la teba o baza corrompu place. Toza na date moko ya le 17 oyo septembre. Ezali jour oyo bakoyamba Chilombo na ministère des Affaires étrangères. Un bakoyamba nano epa ya roi. Deux bakoyamba na ministère des Affaires étrangères. Mais biso diaspora congolaise, to sengi ton marché. Marche ezali le 17 et kobanda na Matonge. Donc, le ministère des Affaires étrangères. Matonge na ministère des Affaires étrangères à pied c'est 3 minutes. 3 minutes. Eza musikate. Donc, na Matonge kangami. Bande konanga boya ebele. Eza likambo ya mutu moko te. Botika Congo te. Botika Congo te bapaya wana bazwa Congo. Botala lelo. Rubero akomi ko marché na Congo. Ba Rwandais bakomi ko marché na Congo. Jeannette Kanambe a l'équipe devant ba député. À lobby que tozana 5 langues na Congo. C'est le début à l'organisation. De faire croire au peuple, de faire croire au monde qu'il y a la langue de Kinyarwanda au Congo. Tozana 4 langues nationales. Tozana 5 T. Baza ko préparer déjà batuboye bate. Ezana langue mususu eza ko exister le Kinyarwanda. Mais tout ça na couverture à Chilombo. Bande konabiso. Les 18. Les 17, tu as la garde na Matonge, à partir de 12h, tu as Chilombo bakoyambaye na 14h, na epa ministre des Affaires étrangères Didier Rendex. Ça veut dire, biso tokuta na Matonge, toke na ministère des Affaires étrangères, ça 5 minutes. Les 18, peuple congolais, toti kate, ba taliban, ba s'organiser, ba dire 300 $, 300 €, 300 €, pour na kokende bakuta na Chilombo, pour alakisa na monde ke botala naza populaire. Martin Fayulu aya awa. Apesa nani mbongo. Apesa mutute. Mais bomoni koma bato ayambaki Martin Fayulu. Mais lelo Chilombo, pona alakisa na monde ke aza populaire, asombi conscience ya ba diaspori.
oyo bato oyo bamekaki kokende meme na Kinshasa bazongi bango moko balobaka eloko te parce que kuna bakuti kuna ke bayambi bango te place ezate mais bamoni ke il faut bali mbongo awa pona koya ko corrompre bandeko mosusu oyo bakende kolanda Chilombo le 18 tokozala biso tout na stade côté à Roi Baudouin place obalelaki kola na Ezel place obalelaki kolabo ya papa na nani Tshisekedi boya ebele ekozana pokwa tokokutana wana manifestation sitting eza accordé eza autorisé bande kona biso ya Paris ya France naza kolela bino botika Belgique te o eza bastion ya bakolabo botika Belgique te bo négliger te bande kona biso ya France parce que ba congolais belé bozande na France bo se déplacer boya ebele bozwa ba congé pardon totika boyebi makambo ya mbiye koma boyokaki mbiya komi koloba loba biloko ba ebele ya kolakisa ke komba ekufi combat auto se sacrifier pendant longtemps lelo bolingi bo sacrifier yango bokoma fatigué botikela bato oyo bakomi corrompi bazwa place na bino bana Paris naza ko bondela nde bana Paris boya ebele s'il vous plaît boya ebele bana Allemagne bana Londres bana Hollande awa eza place ba kolabo yango zo mona ke délégation ya munene kindaka na kin ezaki majorité ya bato à Bruxelles. Ça veut dire que les talibans ont décidé de Congo. Les 18 na pokwa. Boya et belé, tokutana, tokende bisotu, na place oyo taba, bakoyamba ba taliban. Message yango moko, bokolobake tolobaki te tolobi, bande kola biso bosenga ba congé, boya et belé, boya mbokolo. Merci commandant Eso, mutoto Kindu, mutoto Équateur, mutoto Congo. Yalora Sokoko nde makambo, Yalora Sokoko HM, Yalora Sokoko Hôtel de Monnaie, Yalora Sokoko membre officiel du peuple Mokonzi. Tozobichi Rokumwe pas Dieu tout puissant, le créateur de ciel à terre, commandant Soufoué Baké, biso ba Congolais tozaba esclaves. Ba koko na biso basala ki esclavage ya 80 ans ya ba belge, lelo génération ya ba diaspora partout na 4 coins ya planète. Bandimi ba Rwandais ba Vandawana Félix Tshilolo alias Tshikololo le corbeau et rénal il est très bourru de naissance il y a aucun bagage intellectuel na mutu il y a aucun bagage politique il y a aucune histoire ya Congo soka zalaki na histoire ya Congo soko ayebaki occupation rwandais alingaki akene négocier pouvoir ba fabriquer été Félix Tshilolo, il dirige rien, il contrôle rien, il maîtrise rien. Parlement Isaiah Yete, Sénat Isaiah Yete, gouverneur Isaiah Yete, Boukoumes Isaiah Yete, Premier ministre Isaiah Yete, majorité ministre Isaiah Yete. C'est le moment il y a frottement. L'air est grave. L'air est plus que grave. L'air a sonné. Moment autre, Félix Tshilolo. Les corbeaux, belge, le 16 à Rokoma. Mais tu as place, il y a un hôtel pour que nous la cité, nous patriote. Mais le 17, na 12 heures, na matonné la place Mbumba, na porte na mi place à Badati. Bande quoi France, bande quoi Paris, la diaspora à France. Pardon. Bossé na ba congé. Boboya Ao, bande quoi Allemagne. Il y a Luxembourg, Hollande, il y a des docteurs médecins, des infirmiers, des aides-soignantes, des fonctionnaires, des syndicats, des Congolais. Les 17 à 12 heures, ils ont congé. Et les Cambo, il y a Mabele, ils ont Angers. Bandeko, il y a Félix Tshilolo. Majorité, il y a Bandeko, il y a Kassa, il y a Luba. Bandimbi ba Rwandais ba adopté Harry Hippolyte Canal ba adopté Vital Kamerhe aza malade o azo tambola na 4 lettres malade d'origine burundais ba adopté Jeannette Kanambe Ruberwa Zoé Bizimakara baza wana ebele bino mobola ndenge ndeko nanga commandé sur Ruberwa depuis ya Congo a marché mais lelo ba bimisi ba Rwandais ba tucho ba bomba na moi babimaka na poko na 18h na bajip basali marche na capitale Kinshasa. L'air est grave tondimi toko sa frotter mais c'est le Didier Rendes ministre affaires étrangères à Belgique lokola ondimi ku humilier biso ba diaspora oko subir grande humiliation
roi ya Belgique roi Philippe lokola bino awa bozalaka na démocratie bozalaka na état de droit un tricheur oyo azwaki 15%. Martin Fayulu Madidi oyo aganyaki na 62%. Bote pembeni bondimi boyamba criminel assassin oyo abengisaki Paul Kagame na niveau ya Kisasa mpo na kuhumilie biso na Museveni. Félix okozala humilié. Ba jeune ya 18 ans, ba 19 ans, 20 ans, l'air est grave. Bokoto, 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 l'air est grave. Sans oublier Bobo, ça n'a pas qu'on s'abonne à Bokoto TV. Bokoto TV sur mon Nyatika Boba, Mbalamoro Bokoto pour s'abonner. Et puis les mêmes les 17, Tozo Kabila Bino ba CD, il y a Bandembo, il y a révolution. Il fait beau changer, beau comment la dimension ya Moulim, dimension ya Papa Kimbangu, dimension ya Lumbumba, dimension ya Floribert Echebea, dimension ya Pasteur Lukusa, dimension ya ba martyr Nyoso, oh ba koufi depuis l'occupation 1997 jusqu'aujourd'hui, Mbo Cannabis ezali dirigé na bato baya na violence, ba criminels, les assassins. Bon, nous sommes na ba parlement, na ba sénat, bazali ba criminels, les assassins, les ennemis de notre peuple, les ennemis de notre pays. Yango tolobiki les 17 ezali événements du siècle. Oh, les 18 tokosa frotté corps à corps contre les occupants. Bande kwa bandundu nyonso baza na Belgique et puis na Europe. Bande kwa ba Congo bana mvuluzi. Oh, tout bayebi ke bazali ba Congo bana mvuluzi. Bande kwa Équateur Mambenga. Bande kwa ya Kasai. Oh, bazali pour changement. Bande kwa Sud Kivu, Nord Kivu, Kisangani, Kindu Manyema, Équateur, Katanga, Kinshasa, oh, totagembi tozobenga bino ba diaspora. Rendez-vous donné de l'histoire. Les 17 na 12h, na les 18 na Tongo, et puis na les 18 à frottement. Mais lundi, les mêmes les 17, tozo kunda Félix et Chilolo. Toko kundo na kombo ya Dieu tout puissant. Na kombo ba koko na biso. Toko humilier yo les 17 wana. Toko sale la sanduku. Portolo bana yo au revoir na Congo. Tatano atekaki Congo. Yo teki Congo officiellement. Yango na pesi mbote. Kaka na Steve Malungweni. Na pesi mbote. Mbote mingi na yaloga sokoko. HM Hôtel de Monnaie, le grand pétrolier. Na pesi mbote yaloga sokoko. Merci beaucoup. Nalingai na loba boye na Swahili po bandiko la biso ba comprendre. Banduku yangu benye mko hapa Belgique. Banduku yangu mko France, banduku yangu mko Hollande, banduku yangu mko Angleterre, banduku yangu Luxembourg. Tunasema hivi. Maneno hii ya Kongo haiko maneno tu ya basema Mangala, haiko maneno ya batu ya Kasai, haiko maneno ya batu ya Bandundu, haiko maneno ya Bangala. No, iko maneno ya inchi. Tunasema hivi. Basi Maswahili yote munapasha kuya. Munaona koma inchi yetu Banyarwanda biko napenda ba okipe balganize inchi. Musibakie nyuma, hakuna mtu atatupigania. Ni sie peke tunapasha kupigania bulongo yetu. Ndio mimi nalomba batoto ya Beke benyama na kwa hapa Belgique. Batoto ya Uvira benyama na kwa hapa Belgique. Batoto ya Beke benyama na kwa Paris, France partout. Batoto ya Kisangani, batoto ya Katanga, batoto ya Kindu, batoto ya Kasai partout. Benyama na sasa Swahili, batoto ya Equateur benyama na sasa Swahili. Tunabaita mkuye nguvu parce que hii maneno tuko nayo vita tuko nayo iko problem ya bulongo. Munaona koma maneno ya Minembwe leo Félix anaenda kwa arme Banyamulenge batupikanishe juu bakate mbulongo ya Minembwe. Bandugu yangu musibakie kwa manyumba. Baba, mama, mtoto mukuye tusimame parce que Félix kona kuya hapa kukutana na roi na kukutana na premier ministre ya Belgique ni juu ya maendeleo ya Banyarwanda. Na bana il faut siye tukwe debout tubaoneshe ke tunakatana na bulongo yetu. Asante sana na mtu mwenye atakuya. Date iko ya le 17 tukutane Matonge 12h parce que après midi batamupokea Félix kwa ministre Didier Rendex au ministère des Affaires étrangères iko pembeni ya Matonge kutembea na mikuru c'est 5 minutes. Après les 18 tukutane magharibi sie bote
côté ya Ezel, côté ya stade ya Roi Baudouin. Ndio kule tutenda kukutana fazi ile Chilombo iko napokea banduku yake juu aonyeshe kudunia kama iko populaire, uone banamupokea. Mkuye mingi sana, musijachilie batoto banduku yetu basema Swahili. Iko maneno ya inchi, tunalomba mtu yote asimame na tutaganye. Asante sana. Merci. Bokoto, 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 l'air est grave. L'air est grave, peuple congolais. L'air a sonné et la délivrance de notre pays bien-aimé, le Congo, les Zaïre.